Voilà. Il y a bien de quoi les sous. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye kolipe molakisi. Mwana oyo azali mosali na nzambe molobeli na ye yeyo. Lumière Kambolo. Merci. Ndenge boyambinga na bandako na bino. Um bom dia a todos. Mokolo malamu na biso banso. Voilà. Na pesi susu merci na ba abonné na biso. Na pesi susu merci na ba oyo banso ba salaka ba video na ba mpona ko soutenir evre oyo. Nenge tolobaka evre tozo salango pona message to boyebi na biso banso ekola esika ezwami bikelamu nyonso. Toloba moto aza na monopole ya maele nyonso awa azali te. Moto aza na monopole ya mamuna Bible pe azali te. Apôtre Paul alobaki toteyaka en partie nyonso tosalaka en partie. Yango ezolakisa biso ke okwa komona ke oyo apesi point de vue obe emoneli na ye par rapport compréhension na ye eza normal par rapport à compréhension na ye. Mais na makambo na nzambe naloba amen fois ke kolinga te oforce motu amona ndenge ozomona. Pona motu ayebi kososolisa motu makambo na nzambe koleka Molimo Santo azali te. Tika Molimo Santo akamba yo to biso lolenga azosala. Vérité etika na kaka vérité. Merci. Alors sujet epesamaki ke makilama Yesu eyai kosala nini awa ose. Makila ya Yesu Kristo misala nango ezalaki nini awa ose. Ekokisa misala na yango to nano ekokisama te. Mibeko nini Yesu atikelaki biso to belela makilama Yesu to te. Ba apotre babelelaki makilama Yesu to te. Pona na ebi na losambo na biso tolobake makilama Yesu ebomba biso, makilama Yesu ezinga biso. Eza biblique to no. Pe sika nini oyo bakoma na Bible pona tobelelaka. Si Jésus wana bandeko banso ba défendre na boyebi na bango o ezali pena malamu makasi. Biso toloba amen fois ke tokosola par rapport Bible ezaka Holy Spirit muto ko sosolisa yo pena mie koleka. Ephésiens 1 verset 7. Pona mutuno totunaki bandeko naso abike no bazana musakola abike tozana droit ya kobelela makilama Yesu. Bandeko pe misusu balobike no biso tobelela kateme to rappelaka Yesu pona likama makila na ye. Moto na moto apesi compréhension na ye. So ngana kozwana no to tanga awawa Ephésiens 1 verset 7. Na lingale lobi boye likolo ya makila ya Kristo tolongwe na boumbu pona ye nzamba limbisi masomo na biso. Awawa eza clair. Elobi likolo ya makila ya Kristo tolongwe na boumbu pona ye nzamba limbisi masomo na biso. Toke na Ephésiens 2 verset tozaka kuna verset 13. Elobi kasi sikoyo bosi bosangani na Kristo Yesu. Bino bato bozalaki mosika na nzambe sikoyo bokomi pene na ye pona makila ya Kristo. Awawa yango na bike tokoki kotanga melemso tokoki kozwa kamwa difficulté ya comprendre be ya kolimbola o biso totangi. Yango na lobi ngai pe naza moyekoli pe naza molaki. C'est-à-dire nazo yekola pe a partir ya video na bino ya ba commentaire na bino.
awa eloko moko te ezolakisa biso ke na baversion oyo natangi ezolakisa biso ke bakomande biso tobelela makila na Yesu. Eza te. Bayekoli babelelaki makila te mpona bazalaki na mwana na mpate. Po bazalaki na mwana na mpate elongo. Acte des apôtres oyo ke église embotamaki. Ti na Revelation eza na verset moko te ezoloba na biso ke foto belela makila na Yesu. Eza na esika moko te bapotre basalaki priere wana. Yango na mituni siko soki eza te na kati ya Bible, pona nini biso tozosala yango? C'est-à-dire toza na erreur. Wana c'est le monde elina ngai. Par rapport Bible nga nazotanga, nazomona esika moko te bazo recommander biso tobelela makila na Yesu. Awa bapesaki biso susu Hébreux 9, 13 à 14. Mengana ozokaka 14. So, tembezali te awa Kristo amepesaki ye moko na nguya ya molimo ya seko. Amepesaki na Nzambe lokola libonza oyo ebeba ata esika moko te. Boye makila na ye na elongolaka na se ya motema na biso mbindo ya misala oyo ememaka liwa pona tosalela Nzambe ya bomoi. Awa ba verset bino bopesi ngai bino nyonso nazomona te ke ezoloba na biso ke tobelela makila. Biso ke makila wana yango elongolaki biso mbindo salite na kati na biso pona tokoma osalela Yesu. Pardon, tokoma osalela Nzambe. Awa ezoloba te ke no belela makamba ko belela eza te. Apesaki biso Exode. Mena Exode ango siko nga na landi ango lisusu na bokebi. Tokozo Exode 12, tobani na 21 ti na 27 menga na 23. Elobi na biso ke Yahweh akokatisa mboka mobimba po aboma ba Egyptien. Kasi sika akomona makila na mabaya oyo esimbaka porte, akoleka pe akopekisa angelo na ye oyo abomaka, akota na bandako yango te pona koboma. Lobi na biso ezaki signe ya makila wana na Nouveau Alliance ya kopesa biso yango lokola makila ya Kristo Yesu. Siko nga na kozongisa biso na compréhension moko normal, peut-être nga nde mutu nazaki nazala kobunga moke. Le biso tobanda kobelela makila, bino le bobelelaka makila na base ya protection. Ke ndoki asala bino mabete, ennemi asala bino mabete, bademo asala bino mabete, protection wana makila ne protéger bino. Mingi bobelelaka mona raison wana soki na sala erreur te. Soko eza bongo boza na erreur. Pona nini? Awa bolobi ke makila ma Yesu yaka bomba biso, protéger biso, mongona mona biso te, batela ba bien, bomoi na biso, wana makila bozo belele protéger bino. Pourquoi? Awa wa Nzambe alobi awa alobi ke bochango pona ngale na koya ko boma. Le na komona sine wana na bana ange na ngaboma te. Siko so bino babike bozo bela pona protection. Nani oazwa koboma bino? To nani azwa kosala bino mabeseki Yawe? Na kobandela place na so bo comprendre. Bobela makila pona protection. Pona batela bino, mongona sala bino mabete, loko mama be kota na kati na bino te. Bozong singa na Exode, mais na Exode abike Yawe nem daibo cha makila po alenga na komando frapper na ye baki sinyo yo ezane place makileza. So bino abike bozo bela na Nouveau Alliance ke makila Yesu Kristo batela biso. Nani azwa ko sala mabe? C'est que za Yawe. Soko za Yawe c'est que bino ozali banda. Erreur ezali. Na kati ya Bible ndenge tozwaki ngolu ya ko vérifier, ya kotanga, ya ko sala ba recherche pe ko tala basusu. Tokuta tozana 314 versets o ezolobela likambo makila na Bible. 314 versets
oyo ezolobela makambo makila na Bible. Mais eza na esika moko te oyo Bible banana na Nouveau Alliance na Actes des Apôtres tina révélation eza na esika moko te oyo Yesu alobi na bango bobelela makila na nga. Oyo bapôtre balakisi biso babelela makila na ye. Eza te. Alors soko eza te, na normalement tokosala ba prière wana te. C'est que ça prière moko za non fondée par rapport à l'écriture. Mais toki malembe. Total skoli raison nini ya makila eko sala. Marc 14 verset 24. Elobi nini? Oyo eza wana maloba Yesu. Oyo ezali makila na ngai. Point. Yango nde ezali kocha boyokani na kati ya Nzambe na batu. Ekosopana pona batu ebele. Maloba na Yesu. Sikoso ke na Colossiens 1 verset 20 elobi nini? Tango Kristo asopaki makila na ye, boyokani ezongaki na kati ya Nzambe na bikelamu nyonso ya likolo pe na se. Komi makila ma Yesu eyaki kaka ezongisa bino boyokani. Bebisaki biso to ekelamu ezaki masumu. Ekomami na Isaïe. Masumu ezalaki yango Nzambe mo atala bino ezalaki te. Alors esengaki ke fo mutu azala to alliance mo fe zala pon esangisa biso na Nzambe tata. Alliance wana ewutaki na nzela ya makila ya Kristo. Kristo sikolere asopi makila boyokani ezongi entre ekelam na mokeli. Makila esalaki misala wana. Alors, pambate Révélation 5 verset 9. Babomaki yo bongo na makila na yo osombelaki Nzambe batu ebele. Na Jean 19:30 bini na Golgotha makambo nyonso ekokisamaki. Wana eza maloba ya mokonzi Yesu, makambo nyonso ekokisami. Apocalypse 12 verset 11. Na sepela ndenge pa na komeli yango. Tobima balongi. Tozalaka balongi na nzela nini ya makila. Awo ezolakisa biso kwa ki tozalaka deja balongi na nzela makila. Makila esalaki mosala na yango. Makila yaki awa wakaka pona eya ezongisa biso na boyokani ya Nzambe tata. Makila pesa mate tobelela yango. Eza na esika moko te oyo tozobelela makila komama na Bible. Eza prière moko to ba évocation moko eza non fondée na kati ya Bible. Awa tozoloba ba raison oyo ya makila. Ba raison makila eye kosala awa na se. Na wanopesa ba verset na okino bana ba détail mingi te. To pona kamwata. Ephésiens 2 verset 13. Sikoyo bosi sangani na Kristo Yesu. Bino batu bozalaka mosika ya Nzambe. Sikoyo bokomi pene na ye. Pona makila ya Kristo. Aw no bana ko répéter bino a verset belé e banolo bana bino kwake makila ye kaka esangisi bino. Makila ka mte pusa ki bino. Makila ka mte chebo yoka. Makila mte pusi bino aw. Ko makila musala nango ezalaki kaka pona ezongisa boyoka. Musala ya makila ezalaki pona kozongisa boyokani ya yo ekelamu na mozalisi. Ezalaki musala makila tozongi aw. 1 Jean 1 verset 7 na virgule. Makila ya Yesu mwana Nzambe elongola biso mbindo nyonso ya masumu. Makila ya Yesu mwana Nzambe elongola biso mbindo nyonso ya masumu. Hébreux 10 verset 19. Yango wana bandeko pona makila ya Yesu tozali na molende ya kokota na esika oyo eleki bosantu. 2 Corinthiens 5 verset 19 point virgule. Pe azalaki lisusu pe azalaki kotala lisusu masumu na bango te. C'est-à-dire que Nzambe lera moni misala wana makile sali ya Yesu ya kozongisa biso ya kopusa biso ya kosala salaboy azotala susu masumu na biso te. Awa tozosala compétition te.
awa tozolakisa kaka makomi ndenge eza. Awa tozopresente kaka oyo biso tozotanga na Bible. Yango tozoloba toza na mayele nyonso te, toza pe na boyebi nyonso te, mais en partie yango tozopartage. Menga nazoloba na bino na bosolo sala ya makila ma Yesu yai kosala awa ose ba raison nango yango siko tokotala. Eyaki kokangola biso 1 Jean 7 verset 1 Jean 1 verset 7. Eyaki kopetola biso Hébreux 10:10. Eyaki kosokola biso conscience. Hébreux 9:14 point. Makila na ye elongolaki nena lutata makila na ye ngolaka na se ya motema na biso mbindo ya misala oyo ememaka liwa po tosalela Nzambe ya bomoi. Hébreux 4 verset 16. Tokoma na molende ya kopusa na pene ya kiti ya bokonzi ya Nzambe ya wenzambe kuna tokuti mawa pe ngolo grace. Makila esalaki musala epetoli conscience na yo. E sokoli motema no place mbindo masumu ndozalaki ye apaloli yango. Makila wana abongisi yo, aprepare yo, enseigner yo, apusi yo sikoyo pene ya kiti ya bokonzi ya Nzambe. Place tobengami basanto. Makila esalama te to eyaki te pona obelelaka yango pona protection. Nakolakisa yo eloko moko o comprendre eloko eza protection siko oyo sengelaki oyo bo obie oyo esengeli na biso to sala. Eza priere Yesu Kristo azotalisa pai na Yawe Nzambe. Tata na ye. Tango nazalaki na bango na bandaki kobatela bango na nguya na yo oyo pesanga. Soko kiti na 15 alobi nini na sengi yo te olongola bango na mokili point virgule kasi batela bango po bakweya na maboko ya monguna te. Awa Yesu sikoyo abandi kozongisa sikoyo priere na ye pai na tata na ye. Alobi nga na batelaki bayekoli oyo, na batelaki oyo pesaki ngai, na nguya na yo pesaki ngai, yango na batelaki ba. Na sengi na yo kolongola bango te na mokili. Mekasi batela bango makasi pona bakoya na maboko ya monguna te. Leri Yesu asisi ba priere ti liwana eti ndenge esalamaki. Okwa commence ko le Actes des Apôtres siko ba makambo ebandi. Toyo mwa sona Actes des Apôtres 4 27 à 30 ngana ozokaka 30. Salela nguya na yo wana siko ba yekoli ba talisi tout droit siko priere na pa yawo. Salela nguya na yo. Bazo reconnaître prière ya Yesu na Jean 17 verset 12 à virgule 15. Salela nguya na yo. Bikisa babeli pe kokisa makamu isi ndenge na kombo ya Yesu. Mosali na yo ya bosanto. Awa ba potre to ba yekoli ba zwi prière wana maloba ya mokonzi Yesu ba lancer ango ba bongisi la mosko ya wenzambe. Soko landi ko no mona place ko ba miracle bandaki. Parce au mona soko ke awa ba makambo bandi ko sala ya minene. Mais ce que loko nini ya motuya o Yesu atikela biso. Atikela ki biso kombo na ye. Yango ba yekoli balakisa ki biso. Yango ba yekoli babande ko belela. Philippiens 2 verset 9. Pour la raison oyo Nzambe Yawe Nzambe atomboli ye likolo makasi. Pe apesi ye kombo oyo eleki ba kombo nyonso. Apesi ye kombo oyo eleki ba kombo nyonso. C'est-à-dire na kombo oyo bapesaki mokonzi Yesu. Kombo na eza likolo maladi. Kombo na likolo ba démon. Kombo na likolo Satana. Kombo na likolo ya mabe nyonso ya masumu nyonso kombo na Yesu eza likolo. Bapesi ye kombo eleki ba kombo nyonso. Hébreux bakisi Hébreux 1 verset 4.
mwana aleki ba ange na nguya. Mwana aleki ba angelu na nguya. Point virgule. Yango wana nzamba pesa ki ye kombo ya lokumu monene koleka ya bango. Kombo wana eza kombo très puissant. Eleki ba kombo nyonso. Eleki ba maladie. Eleki ba problème. Yango atikela kibiso. Jean 14 verset 13 à 14. Makambo nyonso wana maloba na Yesu. Oyo yosikoyo l'air bosa azo préparer bango. Makambo nyonso bokosenga na kombo na ngai na kosala yango. Po tata azwa lokumu po na mwana. Point. Et continue. Soki bosengi eloko na kombo na ngai na kosala yango. C'est-à-dire place yo au prière yo ngo salela yango na ndenge ya makila. Eza place yo nesko zoka makila na tika makila na misala na ye. Zwa kombo ya Yesu posé kuna. Na kombo na Yesu nazo neutraliser oyo. Na kombo na Yesu nazo benga oyo. Na kombo na Yesu nazo zwa oyo. Na kombo na Yesu nazo ne kombo na Yesu. Yango na domaine yo fosala. Kombo na Yesu na délivrance na yo. Kombo na Yesu na protection na yo. Kombo na Yesu. Kombo kako eleki ba kombo nyonso. Babida kombo eleki ba kombo nyonso na likolo pena se na mabele. Eza kombo ya Kristo Yesu. C'est-à-dire na kombo wana problème na yo eza mukie. Apesa ki okomba, apesa ki o makila te. Makila se sali misala na mwe monani. Makila eki pona kozongisa boyokana. Yango eza misala oyo atikela tuza kombo eza makila te. Tina ya misala ya makila ma Yesu yango asi topesi. Eza kopetola, kozongisa conscience, kopuso peneatro na Nzambe, pona banda kobenga ozana, pona banda koyemba, pona banda koteya, pona banda kosala bosolo oya Nzambe na molimo pe en vérité. Makila ma Yesu se sala musala na yango. Na kopesa bino ndakisa na ngai. Na ba église nyonso na kenda partout na kenda. Pone koma lokola routine moko boye lokola ezaleli moko boye. Faut tobele la makila. Tobela molimo santo, tobele makila tolongoli ba demo. To solana pe mabambala simo. So ngaso ba pesa ka ode tobele la sko makila. Talanga nde na sambela kasiko. Non ça on a mukuse. Na pesio merci le bon Dieu. Nzambe malamu. Opesa ki mwana na yo moko mbeka. Oya yo kaka moko opesi mbeka pona ngana bika. Asopi makila. Makila wane zongisinga na boyokani na yo. Makila wane pusinga penatroni na yo. Makila wane bengisinga mwana Nzambe. Makila wane zongisinga motu. Conscience na nge zongi. Ya kuweba ko reconnaître ki yoza mokoze mozalisi na ngai. Na bandisi koyo kotombola Nzambe na bienfait oya salaki na kopesa biso mwana wana oya sopaki makila pona ngai na zonga na makolo ya Nzambe. Omoni nga so sala prière na ngana mukuse oyo tanga makila. Ngana belela makila te. Protéger nga makila, batela na nzela mutuka, makila bombanga. Non. Pona ngana moni na Bible ezate. Eza na place moko te so baki bobela makila nanga. Eza na place moko te ba pote babaki bobela makila ya Yesu Kristo. Ta ba prière ya apôtre ya moto uti kotala sabino. Ba prière moko o ezaki positive. Pona eza belé, mais pona likambo temps to pesi ka moke. Jean 14 verset 13 à 14. Yesu alobi na bango ke na kombo na nga bokosala nyonso pe bokosenga pe na kokokisa. Problème na biso mingi eza na biso na biso na koloba ba Kristo. Omono comprendre loko. Mais on a difficulté ou acceptamo. Mais na koloba na yo ezanga ite. To eza motei na yo te muta zote ya yo ne muta ko sosolisa yo. Moto ako sosolisa yo, moto ako ndimisa yo, moto ako
chayo pena okoma na place yango eza kaka ye moko Holy Spirit. Biso toza kaka biso toza ba oyo Nzambe azo utiliser minoko na biso. Ngai na ye koloba na yo te oyo nga eza vrai. Mais nga na ye kotalisa yo kaka ke eza na esika moko te na Nouvelle Alliance oyo Yesu atikela biso maloba ke tobelelaka makila na ye na ntango ya makambo to na ntango ya pasi to na ntango ya bisengo. Mais oyo nga na yebi oyo nga na tangi aloba eke na kombo na nga nyonso bino bokosenga ekokokisa. Na korepete likambo na lobaka moto aza na monopole ya maloba na Nzambe aza te. Moto aza pe na monopole ya mayele nyonso awa aza te. Toteka parti nyonso parti. Na loba likambo koloba ete nga naza moyekoli pe naza molakisi. C'est-à-dire na koyekola pe pana yo comme yo pe nga na kolakisa yo. Ina ebele bazotala biso bayebi koleka biso. Ebele bazotala biso baza na soni. Ebele baza kuna pona bazoyoka soni, bazobanga, bazomona lokola ke akosala erreur, bazomona lokola te bango baza na ba niveau na biso te. Ndeko na nga place yo ozali toza na besoin ya edino. Soko yo ozoka soni longola soni. Mais soki yo ebi koleka biso yaka oidende biso. Ba o nanu basabone te, bo sabone ebele. Bo sabone vraiment ebele. Awawa okoyekola. Awawa okopesa biso. Toza na besoin na yo, yo mtozo yoka soni. Toza na besoin na yo, yo mtozo mona ke a place mayele na yo wana ko yo zanango. Bio toza na besoin songa biso. Musa zo kanza ke aza zoba. Nzoka bozoba na soko bimisi yango mona e porter pe quelque chose kati na biso. To na sena bozoba na yo tokoki pe ko bongisa yo le sezo benga bozoba mbio to benga ngo erreur. Na erreur to ko bongisa yo pe omona pe ozwi pe nzela malamu yawe pe asepeli. Mais na séparation na verset muso bina acte 8 30 à 31. Kotanga eza ko sosola te. Koyebana eza koyeba te. Tika Nzambe aza na bino wana tokutani susu na sima mikolo po na sujet oyo ekolanda. Kitoko.